bandeko balandi ya émission Sango ya Mabota. Comme Sarabino, toujours par la charmante Bibi Swami, Bolanda Kape, Bozwaka, évolution ya mae, Makole Kanamboka, et Sika wapi yo ovandi. Papa, maman, na kati nanda konayo, tangwango ekoki, tolobi chaque mercredi de 19h à 20h, na canal Nabiso Oyo Tozwaka, ba Masolo, Oyeleka Kanamboka Nabiso, Sepela TV, Yango yo po Nabiso, lelo zaya ko Sepela, maman soko zaya ko salamo salamoko, vraiment Tosengio, na la bouche et à la charmante Bibi Swami, votre humble servante Diminie Réchaud, kanga vraiment, nyoso banaye ko sala ko zala perturbation pona yo lelo, oyo kamongongo oyo, masolo maye, to memeli bino, Sepela TV, et ye pona ko sepe sabino bande ko balandi, de partout bozwami, bande kwa Congo ba kolanda biso baza connecté, bande kwa Verviers na kati ya Belgique, bande kwa London City, tout Angleterre, baza connecté et branché maintenant, koyo kamongongo, ya la charmante Bibi Swami, nini amemeli bino lelo, wow, bande ko masolo oyo, yango vraiment de ezako bomamboka, communauté et ningani, bande ko babengi de partout balobi, tolanda ki kindoki na kati ya poto, police akangi ndoki, na kati ya Cardiff, melelo encore, nini oyo mama oyo, molobe na biso, ayaka komemela biso, na memeli bino li solo, ya viol na kati, ya communauté na biso, bande ko balandi, bande ko babolingo, boko landa biso partout esika bozwami, nanzela toujours ya Sepela TV, télévision na bino moko, bande ko ya somo, et ko ili susu na kati ya Angleterre, ezaka kana London City te partout, bande ko Manchester bakolela, babengi na mai na miso, bande ko ya Birmingham bakolela, mai na miso, et na Londres n'en parlons même pas, nini li susu e koi, olingi kolobela biso nini nanzela la viol, maman nanga papa nanga, zala connecté vraiment, vanda oyo kamongongo oyo, nini na memeli bino lelo, tolobi lelo, eza bongo première prise, premier épisode, torotike la bino tango, bande ko bobenga, na ba question na bino mitu na pebiano, Facebook eza wana Bibi Nyenga, boko komela biso, boko landa biso, na ba email adresse na biso, pezo nyenga 63@yahoo.com, bobengi pe na numéro ya téléphone ko défilé wana, na ba petit écran na bino, pona kokoma, oyo bino bozana ngo suggestion, soko zana eloko ya kobakisa, ozana eloko ya kolongola, olingi pe oleka, olobela kana yo, parce que enough is enough, ndenge bande kona anglais balobaka, en tout cas to lembi makambo yo, bande ko balabi molobe na biso, mama charmante kende nanu, ko lobe la biso to lembi. Eh papa, ovandi ozolandanga, ozana kati ya ndako, obomba kabana na ndako bana ya basi, ba tonto oyo bayaka kaka na kati na ndako na yo, oyo benga kabaninga malamu, e bangonde bako bize, bana na biso, bako bize, ba leki na biso, et surtout chose grave, likambo ya pédophilie, to ebi bien eza crime, na kati ya mboka oyo to vandi, o viole mwana ya moninga, to ndeko ya moninga, e sali ondenge nini papa moboti, ozana mwasi na yo, ozana oya yo ba chéri, balobi sexe na kati ya poto ezeloko pamba, okoko somba ona nzela, bamsu basomba ona nzela ya ba toys, oto bengi ba jouer, okoko somba en plastique, o mise pelisi, vraiment lelo eza na likambo ya sonité, tozo ko fungola, tozo ko lobela ba papa oyo, kanga na nous fermeture na yo, kanga e direct na ba papa oto bengi caleçon pété, s'il vous plaît, bofana na kati na bandako na bino, bozana basi o bobengi sa, oto mwasi akima yo, luka oyeba pourquoi, ce qui pesa malédiction, kende ko senga na basene na nzambe, ba kangola yo, ba pasteur bazawana, Londres, soko lingi pe sekele bimate, na milia ba congolais, kende atako luka bandeko, ba pasteur étranger, bazali ebele, omi kangola, ndeko nanga, makamango pende komiko bima poisa. Ya lelo balobi poisa, tozana ba procès eza ebele, oya bandeko baza kozela, po ba kende na jail, nde to bengi na prison, vraiment masolo oyo eningisi. Nini olingi kolobela biso mama charmante. Pour débuter, tozaki toujours na katia. Introduction na biso, na lingi na définir na mwa moke, qu'est-ce qu'on appelle le viol? Par définition, la Rousse Bisso, le viol est défini par les codes pénals ou l'article 222 ou 223 comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur le personne d'autrui par violence, par contrainte, par menace, par surprise. Donc c'était un crime paisible de cour d'assises. Vraiment bandeko bolandinga malamu natina na définition balobi in acte où eza vraiment il y a pénétration sexuelle
tomoni bandeko oyo papa mikolo, un papa oyo a 50 ans d'âge azokende ko pénétrer mwana ya bato sexuellement, mwana ya 10 ans. Vraiment, qu'est-ce que tu cherches? Laisse-moi vous dire, na mwana oyo ya moke azana na sola masuba ayebi nan ko sokola nzoto te, mwana ya bato ya moke papa mokolo ozwa nzoto na yo vraiment o essayer komen na basuki ya pembe partout o pénétrer mwana ya bato ya moke pardon ezo sala yo nini papa nanga esali yo nini eloko nini oyo kojwa okojure na nini parce que mwana oyo ayebi eloko te azata na mouvement moko te oyo akoki osala na yo contraire. Vraiment, et ça la acte to action, il y a des personnes oyo basangani, balobi ki to nzimi, to ça la acte sexuel. Ceux qui conjoint ou conjointe aza d'accord te, s'il vous plaît, papa botika. Et bah viol musu les osali mana mariage to kolobelango, mais lelo vraiment te ko ni a tapé ko beta c'était na viol o etali makambo ya bana, ba mineur. Une fille de 10 ans, papa, qu'est-ce que tu vas gagner ensuite na mwana ya boye? Ko baby c'est la virginité na ye, ko baby c'est la ki bolenge na ye. Vraiment bana oyo bazo commettre baka oh vraiment bakutani na baka oyo baza pertibé mwana oyo akomi na ayebi sute asala nini abungisi ki bo jeunesse na ye olongoli ki bolenge na ye oyo bane ko garder peut-être un jour ye moko memango na mariage na ye ki bo virginité na ye ou encore akene ko découvrir ango na copain na ye o ye moko asepela nango mais to moni ba tonton soi-disant anko mwana zo bengo anko oyaka na ndako okeko violer mwana ya bato ya 10 ans. Et encore chose grave, bandeko sayama ki na province naza na besoin de sa précision te pour la bandeko mwana aza ya muke à 4 ans. S'il vous plaît, aza little boy 4 years old. Ozwa nini plaisir nini yo comprendre pas ya mwana oyo ya 4 ans mais to moni ba mama na biso posa ya nzoto esila bango malamu te mama mokolo ba bengisio na mwana na yo ya mwasi na Angleterre mama zolanda biso s'il vous plaît oyebi to lobela yo fongola matoi na yo yoka eza ya liboso pe ya suka mwana bengi so ya osaisa ye musala otikala ke na bana me mama lobi te nga vraiment na bana ko rêver na vie na nga na bota bana mindeli lokola ba métis ba kota na famille na nga te peut-être azo kanisa na âge so koma et c'est le cas pe ménopause maman à 60 ans 65 ans à 70 ans à tozu mobile ngo sa nini maman nga otiki ba koko mwana zo souffrir ko luka muta kotika na bana yo ke na province soi-disant au bois qui va pe sonda kuna yo pour que rolinga mundeli. Oyebi vina ye maman. Laisse-moi vous dire, oyebi musala ya salaka. Anglais olobango malamu te me you see you. Oyebi on kutu malamu te. Siko bosola na langue dis-moi. Bolobana munora mboka na kibandundu na kikongo na chiluba. Olobani to mona abino na banzela. Hey mami, tangela ngana leto mwana balubi nini? Siko balubi nini kuna pa na o mindele olobana langue. Bosola na ba signe na sténographie, ne balobana biso écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. Donc yo so la na scénographie tona kimbwa otombolisani yo liaka fufu pondu okekuna na ba frite na ba dusuki biloko ndenge na ndenge ba salade mama boni boyeko soki polinga kozwa na ope boyfriend na yo bosola kasi zwa ta ba koko na biso pe ba kongo le bazalité ba papa mikolo pe baza pe ba misu baza pe na basité ba perdre ba mariage na bango misu pe ba kufela basi bazali. Ce qui est pour ça, nous sommes là, on maman, Luka Oboloba, mon vraiment na évité. Tolobi oui pédophilie zali na ba cannabiso, y a ba viol tout le monde dans la communauté na biso, mais ya boye pété. Mama ozwaka bana bato kuma child minder, ba bana nyoso ya mboka wana, bazo benga yo mam. Ba koko wana ba ebike yuwa ozara grandmother na bango. Maman vraiment, ce que papi a violé mwana oyo, a abusé mwana ya 4 ans ya mobali. S'il vous plaît, to battre la bana basi, to le bito bomba bango parce que to bomba ki bo virginité na bango, peut-être bango ndi bazozala beaucoup plus na baka o ya ba viol na bandaku. Non, mutu ay kotika mwana na ye na ndaku na yo o garder bango. Nourrice. Mama obimi na yo ke na o Londres na yo pa bakoko no musu kota bana na yo, otiki papa wana zwara bana ya bato. Papa wana bana ko abuser bana o bandeko, mwana wa bana ko zala abuser na sima na ye bana na âge à 2 ans. Moi n'a pas eu calenda quoi ebisaka maman le quoi biso pe ba maman ope air moto za la pe distraite moi na zo so mam papi always vomit on me et asandela on ndingi tamaka mwana wa loba et en tout cas vraiment papi a osandela on anoma kaka na téléphone
kaka na Facebook tozalaka nanu attentive ya koyoka bana so baye kopesa o rapport moko yoka nanu pourquoi mwana wa zoyebisanga papi asanzelanga mama téléphone Facebook soki Snapchat kaka mosala yo zwa soko uti musala uti soki wapi soki kozwa bana na classe bando kotaki mwana koma abize simanyoso ya mwana ebeba mama oyebaka te osukola ape mwana wapi epai mwana ake kozala découvrir epai ya ba na école na crèche place mwana akendaka nursery mwana ke oyebisa bango na bateacher na bango kuna ke non my granddad always vomits on me babi what école nde ezobenga mama bazo convoquer d'urgence na kati ya école à mwana social à ça zalaki wana bandeko chose grave mama zo ko evani babine ko ko ya na nte. You don't need to collapse. Your son was telling you since papi was vomiting on me. What did you do? Yes, he told me that papi was vomiting, but I just guess like how papi can vomit. Neni ba teacher ba ken ko découvrir que papi azo vomit on ye. Mwana ya mke a 4 ans akoma na crèche to na garderie na bango akoma tu na baninga let me see your sex atuna bango are you a girl are you a boy parce que ça découvrir différence wana. Bandeko papa o bakatelier 11 ans mundele un anglais mais nani akolobela congolais nani ako défendre la pauvre femme une congolaise o azolela na mai na miso ba social basi ba koti likamwango mama akeko samba mwana ya muke ya 4 ans azoluba bandeko ngai naza témoin oculaire na solo lina mwana oyo azo expliquer comment est-ce que esalemaki alobi ba ya kotike na ndaku yes. My mom came to drop me to papi. As usually, papi bought me in a park. He bought me chicken and chips. When I was eating, he said like, your clothes are dirty. Let's go back home. When we went back home, papi took me in a room. That was like a costume. It's like every day, koma routine ya papi. So I coach na mwana oyo, abando pesa mwana pip. S'il vous plaît, ba papa, ba maman, ba olandanga vraiment avec beaucoup de respect. Na respectable no mingi. La charmante Bibi Swami, humble servante Nabino, Nazalaka monoko Nabino, Nalobaka pour na apporter solution na communauté Nabiso, c'est la TV et yé pour na apporter solution. Vraiment papa Oyo a abusé moi na yabatu. Moi na oba médecin ba holandelae, faut ba tonga moi na par derrière, faut ba pas changer ba on na naku et si ka ba vendre traumatisme, maman a commis traumatisé, maman charmante na sanine. Il fallait que le même côte wana na mboka wana na otanga kombote et alors que eza makambo ya loi na mboko to ko mema ba caméra te il fallait ka kosola koyoka bango mawa tozo senga nzambe abate ya mwana oyo bana ya boye mingi ya mwana komi pede na vie boye ba raté bozo mituna bana biso ba komi ba pede pona nini ba lesbienne bano bazo baby sabango yango raison pour laquelle bano ba komo kena ba pédophilie bana mwana komne ka pede ka raboye alali ala muki to ye ba rapé ko sola na bana bisote dialogue ezana entre papa na maman et à combien plus forte raison dialogue ya papa na bana basola rata mwana ya mwasi tonto a violé mwana la kati ndaku mama tanga o découvrir ndumba wana yo kutu vie beba nanya ko bala yo vie baby yo moko de jo bani ko traumatiser mwana ndaku à l'âge de 14 ans mwana okima ndaku à l'âge de 13 ans mwana kena social mwana komi na libanda yango to mona bana bazo filmer mwana stress tellement les cas ebita ko partager na nani abi maman charmante moi je suis témoin oculaire je peux même renoncer ma voix na loba na koleka na télévision na epsi non pour te garder aussi sauvegarder ta vie ozana avenir ezana molai lobi kuno ko uzwa mobile ko bala yo communauté na biso to misana na biso na makamboti tant mwana akoleka akoloba pour aider bandeko mais pour na biso e commander sujet à moquerie soto moni akoti na fête to mboni no kasi ye wana te mwana ya mamite mwana ya Antoinette kasi yete ba viola ki na papa Antoine ozomona mais na ba communauté mususu ba koleka ba ko dénoncer pour que to yeba kombo ya tonto et puis to yebi bino na ba kombo na esa bino soki boko tikati tozo tika téléphone na biso kolele bande ko borobenga to sala tirage sort to publier to publier et comme ali kam to lapider bato bo il faut to longola na communauté na biso ba sala honte
Vraiment, naba Ifo Lane, naba Hackney, Awa, ba Stanford Hill, sexe était camarade, tout le monde en a biso bikolo. 5 pounds, 10 pounds, nous les canapos quoi. Do you want sex? They're selling themselves. Why don't you go there? Take them. It's easier. Eza nini ba kisi ya ba indien toke simba, to koti na ba maikari na ba science ba maramususu. To zaki ya marama beglise to lingite. Ba pasteur ba baza côté yote me yibi, ba ndumba, ba sobo mama bala. Voilà maintenant siko biso to komokede. Bo moni bisika bozo me mabiso, bo moni bisika bo memi bana, po to longoli nzambe. To tie nzambe libanda ya ba vi na biso. Papa za tout le temps libanda, atika ba na classe te, asala la bana ba homework te, atala quand même pas ba devoir ya bana, siko yebisanga. Pauvre femme ataka yemoko. Elle fait tout. Le matin, elle se réveille à 7 h du matin pour prêter les enfants qui étaient en école. À 9 h. Maman wana kaka, abeta moi ka une emo kwa 2 h. Quand on ici à 11 h, ake otika su mwana mususu ya mke ya bébé o yo boti sa, bazeme o yo chaka, o kwini mada supporta ka papa nanga. Ozara no pe la charge de maternité et orphelin, traitement et orphelin, papa. Ne se laisse que kolande la bana. Éducation na bango l'avenir de demain. Le lendemain na biso tozo le matozo kolate. Bon mon ate ba fecha ba 50 ans. Combien de personnes ont yebi na milliers na yo na nzela na yo? O ba si ba koti 50 ans. Il y a des mamans o ba si ba atteindre l'âge demi-siècle c'est coquille. Bazo lemba basi ya bato. Bazara ba esclave te ba mamoyo. Lelo pe ana eko lobela biso ba papa. Tosunga nanu. Yango moni mama zana tante anko moko boy etikale la ngana na bane na kimi na mbangu na ke wotika na obano yo. Tant mama akei aketika bana na ba anko wana o batika la soi disant na ba basi bana mususu wana ya mike ala tika ine ko abiser bana mama zo na stress pression tant azuba wana na 15 h akima mbangu ke lukela bango loka kolia azane na temper ko so na bana te neni botika la kina anko eleka kindenge nini anko tant ka mona mama komi am going asala aksi mwana mbeli soko lobi na oboma yo na mama na bande ko na mwana oloba ndeni yebisanga. Mais ce qui papa, vous avez prêté oreille na yo, au fond la ta matoi, au yo karata bana, au so la rata na moisi. Bon ça rata partage. Hein, y a ba air. Comment moi ça qu'on travailler de 7 h du matin jusqu'à ce qu'on na mbeto. On va la fatiguer te comment? A comment tsoy na yo. Na yo pe papa te, tozo ya. Violon ezakate ba tonto ba violer les biso bana. Te, na yo pe. Moi ça ba to comment ce qui dojo. A comment ce qui penini ou tu te manon ba kona on ba ngana na yo o meli masanga na o langwe tu es saoulé tu ne sais même pas comment au couper sa tendresse na conjointe na yo o yata ma chérie j'ai besoin de toi non yo a na violence tiaboyi nzembo fuma ba yembeli biso na ba ndeko na biso ba o pena bolanda ba nzembo profane yo tiabo yango bo memi on a menace tiana no boye c'est quoi ça hein tu sais pas que la femme est précieuse hein. La mère, lorsqu'elle se lève, la nation est bongi et tongi. N'est-ce pas, c'est une tête? Partout au monde, même là-bas, assemblée de saints. Dans nos églises, beaucoup, il y a un grand nombre. Ce sont des mamans. Batou ba mema abino 9 mois. Ozozo na moi sango à la légère. Azana consentement mon côté. Azana plaisir mon côté à ko sangana na yo s'il vous plaît. Nani to kino uta ko mela masangana yo. Tu ne te laves pas, tu viens directement nu même brosser tes dents. Oui, maman, bisous, boni boyoko, papa. Hein? Apprenez à brosser vos dents, s'il vous plaît. Tu ne te brosses même pas tes dents. Tu viens directement embrasser la femme. Tu crois que Azat Choroy Nayo, c'est un jouet? Missus Pebo, ça là, on paie ça même pas mon amour na bateau. Loi que tu somba. Au fond, dans mon bateau, il n'y a même pas que famille wana fona honorer. Mais come on, daddy. Come on. Où ça honorer? Pas bien au dad. Do you know the meaning of that? Hein? Un papa. Tu sais ce que ça signifie? Tout le monde a papa, ils étaient responsables. Il y avait des papas qui même polygames. Mais ils respectaient leurs femmes. Bah maman, ils étaient honorés. Parce que bah ça reprendre soin à bango ou quoi? La femme, lorsqu'elle est enceinte, elle a besoin d'attention à you. Elle a besoin que tu sois présent, l'homme. Où est-ce que tu es? Nabari, boton dit ça West Green, nabalaba la mutumora yene ekoteka, azo sala mbongo na ye,
Et c'est une place maintenant, oyo koma, oyo somba na yo, au télémi, tu laisses tes enfants à la maison. Qui va garder tes enfants? L'éducation, ça vient d'où? Ça commence où? N'est-ce pas, c'est par la tête? C'est toi, papa. Je m'adresse à toi aujourd'hui. Toi qui me suis, c'est toi. Partagez vraiment l'image na Facebook na yo, yoka vraiment mongongo, na yebi ke belé na bino bo osilika. Na yebi so pour changer. Au télémi pe na ba kwa ngo mingo zwini. Ndeko wana zo progresser. Azo sala ba conteneur, azo fungola ba maison na ye, azo sala ba transfert, azo sala makamune belé. A fongoli restaurant, a fongoli la kiyo. Ouais, à côté de moi. Oui, on n'en disconvient pas. Tu as besoin de prendre un petit verre. Oui. Tu es parti au restaurant, on a besoin de se fongoli longonya. Et ça pour le coup en communauté na biso, mais c'est pas tous les jours. Bango pe ba na ba famille, ba na ba tana bango. So asisi na restaurant na ye, na shop na na besoin pas kanga. Aki no pe ma pe na mwasi na ye. Yo telemela ka ye wana ba kangi shop on ko kendite oh papa. Arrêtez. Je vous demande s'il vous plaît, arrêtez à partir d'aujourd'hui. Yangwala moi si azo kene ko la violer et tu viens tu blâmes la femme. La pauvre femme qui travaille pour toi. Elle t'a remplacé au salaire de l'autre côté. Le devoir des enfants, au tala quand même pas bakaye. Dawi yabana, ou yeba quand même pas. Quand est-ce qu'il y a réunion? Je vous pose la question. Il y a des mamans qui sont à la maison de papa, beaucoup sanati. Avant qu'il n'ait les cas, j'ai toujours fait l'expansion. Expertion, penza yako leka, être comme inspecteur ou inspectrice. Ko sillonner, ko solana ba maman. Cahier de communication, qu'est-ce qu'ils ont lundi, qu'est-ce qu'ils ont mardi, qu'est-ce qu'ils ont mercredi jusqu'à vendredi. Au yébité. Bakaya bano signarate, bana so ba sala makam école, bana biso ba komi ko filmer, bana ba komi ko sala mabe. Parce que papa, tu n'es pas là, tu ne contrôles pas, de près ou de loin. C'est tes enfants. Et lobi so bana ba koli ba komi batu, na ba maman, ba koma na ba devoir okeno otika bana ba yeko la ta football. Mais come on daddy, where are you? Hein? Where are you, dad? Lelo moi na koli, bazui na team mon équipe morbo et quelconque. Après tu dis, moi na nangai, moi na nanga, mbongo toko kabola. Oh, papa yoka sonite. Shame on you. Shame. When moi je suis pour la bamboula, na ma lili sous le froid, azana ba terrain. Est-ce que ce sont des devoirs? Bon, mon ami ndelete, akabana na moi si ou pas, akoya. Ayebi ki ba na ba football on Friday. They're there. Au moins, il n'a pas besoin d'entrer, mais on a bien sur accès. Moi, si on a ça, bala pas on a conjoint et moussous. Les années pour y avoir s'aimer zizani, pour y avoir désordre. Raison pour laquelle tes enfants, je m'adresse à toi, ta fille a été violée. C'est à cause de toi. Ne blâme pas ta femme. Pourquoi? Why are you going to put all blame on behalf of your wife? Why? One is you. You don't take your responsibility, Father. Un jour. C'est écrit même dans la Bible. Hein? Tu es tout le temps saoulé au langue, le roi bana na katia Bible. Papa ba ngwa langue bana ba moni nidité, ba maudire bana à cause de toi. Pourquoi? Respecte-toi. Tu as ce grand, un papa de 60 ans, juste à tel âge. Tu vieillis, non? Tu ne vois pas tes cheveux sont blancs partout? Hein? Beaucoup de gens sont qui m'ont dit que la teinture blonde. Is that still there? Beaucoup de gens sont talibans. Hein? Tes enfants. C'est à quel âge c'est à 75 ans que tu seras fatigué de femme? Non? Come on. Boulingi basi, boulingi ambiance, vous êtes là tout le temps, to boyite, to sepe, la rabi sur le ko sepe là. Ba kermesse, ba ndeko na biso ba osala ba ombon na bango. Ok, yo sepe, maison na ndaku na yo, encadre tes enfants. Ta fille a été violée. Azo korakolo bate, elle ne sait pas dire à sa maman parce qu'il n'y a pas de dialogue à la maison. Son a lobby, papa a biso à Lyon, a obéta maman là, ngana bana ba yebi ke yo beta maman. Maman, on en insistera toujours. Merci vraiment à maman qui a commis ça na Jido. Pendant 3 ans, vanna na epi na mkola ningi saka papa. Ah, ma soule change à kiti. Pour yo commis ça dojo beta moi si otala tasali o penoti. Tam so sengeka deliver na mbonga bana ya income support. Because I have na ba programme ebele, bana bazara na ba need ebele ba aide, school les o senga zo benga. Vraiment, ba mbongo wana bana ba trip.
Yo papa ozaranoka na coin. Oyebi responsabilité na yote. Apprends-toi. Bah pasteur boza wapi. Communauté où sont les présidents de la communauté? Qui est notre président d'abord? Hein? Papa Ngoma bimisela biso président au besoin qui a joué na yo. Ce qui a remplacé qui le remplaçant. Vraiment pour le karaté na banda écouter. Tout ça na mikolo awa notre papa là, papa Tito est là, la maman. Tout ça la taba club social, tout ça li ba musique ka ba maman to comment ko bina kaka. Ba maman ba koma ka bata milangwa. Maman soka simbi Jack Daniel. Tanga ko langwa tiawa. Aroya na ndako ata na tante ya se occuper na bana, asa na tante ta otu na bana, awu botika la endeni. Lorsqu'elle rentre à 4 h du matin, elle est déjà saoule, elle aussi. La pauvre, c'est pourquoi? Tu sais pas pourquoi? Parce que c'est toi, papa. Tu es responsable. Moi, ça le bien que quand tu as un club, moi, musique, pour se défouler, tu n'amènes jamais les enfants, même au McDo. Hein? Une fois même, le vendredi, bana babimi classe. Là, maintenant, bana baza na vacances. Papa, yo comme mawate, quand maman on a l'on la sous 10 livres, ah mais ma bana la McDo, moi 20 livres. Oh ya yombongo, et que na wat. O sara na onine. Na mola papa mususu penza a beti mwasi pena donc na lo bakutu te bandeko ya mawa Sony shame on you dad. Maman sali stroke même à cause de toi. Pourquoi? Parce que c'est l'argent de l'income support que tu voulais. Va chercher le boulot. C'est combien même? Bana on va foutre à chat benefits so il y a 20 pounds something on each of them. Les lots peut loin changer à partir de 3 enfants bah on peut ça là on peut sauter. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ton problème? Tu es sorcier? Si tu as de la sorcellerie, hein, vas-y, va chercher un pasteur pour te délivrer. S'il vous plaît. Arrêtez. Je vous dis aujourd'hui, nos enfants sont violés, indépendamment de leur volonté. Basi mingi, to yape biso pe ba maman motema mabe. Lucifer avant na katamtema la biso ça ba papa te. Papa va respirer. Maman charmante, et oui, j'ai amené un bâton pour vous fouetter là où vous êtes. C'est parce que vous êtes responsable. Irresponsable, le papa. Je mets ça en général, tout papa. Je ne vais pas citer un nom. Il y a papa m'a bossé 100%, j'ai dit majority of our children. À 60%, à 70%, 70% pour le gens vraiment le poteau madame la charmante, abusé. Beaucoup de nos jeunes filles, au moment où on a poussé nanzela, aux autres na bango solo la bangoti. Ba betoli sola vi na bango. Aya na poto, no kona bengi saye, avant na tante na ndako, l'enfant a été abusé. Et maintenant la maman là, sur le kilo, ce qui n'a ni maman qui je sais pas moi, na bengo nani. Akomo benga mwana ndumba. Mais ndumba na kasi yoti. Otika kaina ndako na ba tonton, soit disant le tonton qui vient à la maison. C'est votre tonton. It's your cousin. Ba cousin wa bazoko abuse bana. Mususu aye na ndako akuti ba grand frère bana ya noko, mwana ya grand frère tellement que maman na bango gataye, ala komo violer ba ndekuna na butu. Akote la bana chambre mwana funda kama noko ndumba. Wenda milimo na oki ndoki na yo, oti na so na Congo so na Angola. Oye na opo baby sa mwana okosela mwana nga banda kala mwana nga zalaka asa viola nani olati mwana batu kibondumba mwana na robanga ana kangami na tristesse et sope wumeli okekosela makampa mobali nao bubengani mwana batu na ndako. La fille se retrouve à la rue, sans abri, sans aide, sans affection même. L'affection aux oiseaux wapi na social. Tu crois que les sociales gardent nos enfants plus que nous? Hein? C'est notre culture. Bakena apena ba social la plupart de nos enfants bakena en social bakena ndeko beba tanga baby mona comme irrécupérable amoni lo mso asala te let me get my own house na zo house on ding na koma nga pregnant azune boyfriend or maman soko zaki na souci vraiment kazaki mwana na yo ya mwasi oyo bota biologique tu devais l'encadrer. Écoute ma fille, oui tu es abusée mais là tu as ton futur, vie éco-changée boye boye, garde encore, tu as encore de la deuxième chance. Traitez, soignez, hein? Préparez comme ta fille. Bongi c'est même qui bon moi sinaye. Parce que bana mingi ya bongo ba be ba koma na kibo ndumba. Akomo bi malaba tonto mikolo. Oyete moi non pena ki ndumba Moi na mukibo bi malaba tata ba 50 ans ba 60 ans. Mais c'est à cause de toi maman. C'est à cause de toi tata. Hein? Tu es sa tante. Moi nana yete pas comme esclave na yo. Tu voyages de partout.
partout. Ok, na ba France encore que tobima na aquarium to comme na Mikanda. Tout le temps en France, en Belgique. Otiki bana ozarata na temps moko te ya rotuna. Bana bazotika bazozala abusé. Ok, tiki na ndako camarade no mobile no. Oyebi état d'âme na ye. Oyebi ye. Tata wana ka yo rotika bana tonton mobile ya tantine. A violé le au moine. Ta fille rentre à la maison déjà violée, abusée. Indépendamment de sa volonté, sexuellement abusée. When she's abused, obi combien elle est affectée, tu sais comment? Psychologiquement. Bah non, faut tomber maraba, on n'a pas psychiatre pour leur traitement. Bah remonter bango moral. Bah il y a encore de la chance pour elles. Ils peuvent être mariés, même s'ils sont deux vierges, hein? Indépendamment de leur volonté. Vraiment, apprenons à encadrer et à éduquer nos enfants. S'il vous plaît. Le viol est commis nango et le comment il y a sakana, il y a pété dans la communauté. Il y a encore une maman qui m'avait appelé pour dire que bah abusé moi l'année à l'âge de 10 ans, l'enfant avait gardé parce qu'elle dit que maman hey, sera lobby à kongalati awa. Ou là il y a non pourquoi la fille a été violée non. Maintenant la fille avait gardé jusqu'à ce que elle découvre en haut à 12 ans. Moi nana abisayo car à tontune ta meilleure amie. Ta sœur, oh yo bengara, maman qui tontine, c'est ma tata. Le mari de cette tata-là a abusé au moins nanayo. Vraiment. Une jeune fille. Pourquoi abuser? Pourquoi prendre la virginité? Il y a moins na bateau. Ndeko mobali. Hein? Mi kangate, s'opposer à une obsession sexuelle. Arrête. Quand on a au chaîne, na mona batinelenga ba WhatsApp moko toujours na sujet ya makambo ba créer ba cadenas na mboka mo ya Afrique pour na kokanga ba zizi ya mibale oui. Moi ça tika eta na fungola à la maison, tu vas ouvrir quand on zonga na ndako. Hein? Que cela sera ouvert. Quoi? C'est quoi cette histoire dans notre communauté? N'importe où en Europe, na France, c'est pareil. À Londres, n'en parlons même pas. Moté Mamadi, le papa, le vieux papa. Vous n'avez pas le courage, il y a aucun éco-chalitoï. Vous avez sauté comment draguer? Vous là. C'est toi qui me suis. Ne quitte même pas. N'ose même pas dire quand la télévision fille a exagéré. Oui, aujourd'hui, je vais exagérer à cause, il y a Bino, pour sauver nos enfants. Je vais sauvegarder la vie de nos enfants. C'est sous notre futur. Ba fille nabiso au lobby ba memato ba rapporter aux alasuki nani au bébé c'est les vie naïe. Maintenant moi na okoma azui copain naïe pour la première fois, elle ne sait pas comment expliquer na copain naïe comment est-ce qu'elle a été abusée, pourquoi elle est de vierge à cause de toi. Tu as de la malédiction, je t'ai dit. Toi là, tu as de la malédiction à cause de nos enfants, tu payeras. Ça te coûtera cher. Avant que tu meurs, je te dis, tu dois confesser. Confesse ce que tu as fait. Vas-y, va demander pardon. Cherche cette jeune fille. Luka Basel Nzambe, arrange-toi. Au monde Nzambe, tu n'entreras pas au ciel. Nazalanga juge pour te juger, mais je te dis, c'est un crime que tu as fait. Comme c'est condamnable ici, bah tu vas au côté de la prison, il y a 13 ans. Il y a 11 ans, voire même plus. Ça dépend, il y a qu'à combien de fois tu as abusé la fille. Toti Kabinoté. Ça va continuer. Le mercredi, je suis là pour vous. Maman Bobé Ngabiso, papa même. Maman Moussou Sepeto Yoki. Maman Moukolo Moukuli. Ogoma Okangaba la Batomiki Anibani. Au reste, nous avons tous les noms de ces gens-là qui abusent nos enfants dans la communauté. On va vous renoncer bientôt. Là, je vous dis, je suis en colère. Il faut botika. Bon, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Jusqu'à quand? Ça a commencé, bah, le quoi, bah, j'ai, bah, violent, batami, bah, bimisi, mais vous l'avez botikate. Il n'y a pas que hier, hein. Vous êtes belé, hein. Là, je vous ai, nazo juré vraiment que vous êtes belé. On vous connaît tous. Nous avons, bah, comment la bino. Bino o ba comment kozwa bana ya batu lokwa ba terrain sur kozwa ba lokwa ba nani. Vous avez baisé les enfants. Un enfant de 10 ans, une fille de 10 12 ans
14 ans même. Tu gagnes quoi là? Hein? Aïe, ko sukola nzoto malamu te, s'il vous plaît. Bah non, bah ça non, na douche, pardon, faut zoncer des fois. Relave-toi. Eh, papoyo, hein? Donc toi, tu es sale. Vous avez vraiment ta saleté? Oui, pour manger de telles sortes de nourriture. Donc tu es sale. Toi-même, tu ne sais pas te laver. Franchement, tu es trop sale. Arrêtez. Arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez. Dès aujourd'hui. Si ça continue avec toi, aussi au abusé, bah, a plus de 3, 4. Et nous sommes au courant. Le président de la communauté, vraiment, prenez garde à tous ces papas. Veillez enfin que Makambo ait continué sous le thé. Pour que nous soyons comme la poussette, nous soyons béba, nous sur la self-confidentité. Pour que nous soyons aux yeux qui vont virginité na bango. Tout le monde a congolais et ba beauté. Moi na mukibo comme na bana 5 6. Oyebi, pourquoi? Parce qu'elle a été violée. Azay sous na confiance na yemorote. Elle a perdu sa confiance. C'est à cause de toi. Et tu viens aujourd'hui, au limbisa, au boye. Moi na wana. Sera balité na vie na ye. Et à Bali, à botité, stérilité, et comme la communauté n'a pas kasi. Oh, à botakate ba noko, noko moi ça tonton wana. Oh, ayara na ndaku na bino. Tonton yo lali seki na ndaku. Tonton okenako tika bana na opa na bango. Yet, cause ya stérilité ya mwana yo. La viol. Ça cause la stérilité aussi. Bana ba bebaka, de 1, mwana na comme boulot, parce qu'à perdre, et l'eau comme touya. Sa virginité à perdre en haut. Alors, moi noyo, à kenae, komi kaba. Poisane susu, na elo monte, ou la tsaeke, à sa jeune fille. A comme neka bongo, goûter laissé, batombola, et batika, bazwa, bakende. Mais soit comme un kuiti, soulé. Ou éviter pourquoi moi alors comme mouta kuiti. Banoyo, de 3, bah comme on a un problème à dépression mentale. La dépression est vaste et trop lobé la rango, mission koya. Tu ne sais pas pourquoi la communauté, nos enfants, bah comme on a dépression, le gène. Au moins à l'âge de 18 ans, 20 ans, elle est déprimée. Why? Do you know why? Let me tell you the reason. Reason why? Because she has been abused. Elle a été abusée, violée, si vous voulez. Moutunae a comme un traumatisme. Elle ne dort pas dans la nuit. Ça donne des insomnies. Selon la science, la charmante fait aussi ses recherches. Il y aura des docteurs qui vont passer avec moi. Je lance aussi une invitation. Bah, docteur Bazali, le quoi, bah, papa Paul Bakoya. Il y a beaucoup de docteurs dans notre communauté. Docteur Charlie qui sont le Kélé. Il y a Bana. Bokoya, beaucoup les à Manchester. Je te salue de loin. Bokoya, vraiment, koleka kolobela sur le viol. Qu'est-ce que ça crée dans la vie de nos enfants après? Même Bana la biso mi bali. Oh, bazala abusé. Nabandako. Ba abusé bango. Tellement qu'il a été abusé. Un jeune garçon a eu souhaité quoi faire de sa vie. A comment est pédé. Mwana koma karaboye. Oyebi nate. Mwana la yo abeba. Mwana la yo a commis pédé oyebi nate. Et moi on a compris ce pesani nango. Ou comment moi ma prière pardon. Solo la nabana. Les dialogues, c'est très important. To lukam de konabso smoke. Nous avons la oyembe la ya dialogue hein. To kabola kataba sidi, sala taba copie s'il te plaît. Les qui n'a la linga romi, je te sali là où tu es. Kabolé là ba maman boire monter la boîte aux lettres. Dialogue. Ba yo kana dialogue ba papa na ba maman. C'est très important dans notre société. Dialogue est raté. Il y a mozo créer les biso ba ennui, na ba famille, na biso ba problème. On a tant de problèmes parce qu'il n'y a pas de dialogue. Ba maman na zongi, ba femme seule. Ba maman ya batu. Faut-il na ba hote? Faut-il? Elle est surchargée, il y a mon maman dépression déjà. Elle a la dépression mentale. La dépression, c'est vaste. Il y a plus de... Dans ce tobito, on a coupé ça, diagnostic, nango. Tout ça, on a plus de 300 sortes. Il y a dépression mentale. Au moins, dans la communauté, d'ici 10-15 ans, je vous dis, il y aura beaucoup de maboma.
de papa et de maman. Oh, bah, si, bah, comme on a la dépression, il y a bien, mouta lekana. Mouta, comment on bosse à mon seul makam. Autour de l'autre date, lundi, comme on est mercredi aujourd'hui. Et toi, aujourd'hui, non? Vendredi. C'est de la dépression. A bossa n'a pas, maman, on compte na sac, amène la shop à bossa ni sac. Père, c'est bon à Hermios. Attends, la dépression mentale. T'inquiète. C'est de la dépression. La bossa, pourquoi? Parce qu'elle est surchargée. Donc, à comment la surménage? Sa tête ne fonctionne plus bien. Chargez l'équipe. Bana 4. Aki mamba au kotoyo. Azon à kotoyo. Parent evening. Alors, c'est partagé comment? Comment tu veux que la femme là, cette dame, a se partagé? C'est toi, papa. Tu es responsable. Un jour, sors ya bana oyo. Ils vont te demander. Bana msuba komo simba papa na nzoto. C'est pas de leur faute. Tu blâmes bangote. Tu mets ma banque à l'hôpital pour leur corriger. Tout le que la maman va psychiatrice pour leur aider. Hein? Ils ont besoin de notre aide. La communauté, réveillez-vous. Toi, maman qui nous suit, vraiment merci na ba maman oyo. O bandima vraiment ko bimisa misolo na bango pour lelo vraiment tous les kato mona ba émission ils ont continué. Toi na pour ça na bino bo soutenir. Pour te foutre espace et la mbongo. Ça nous coûte beaucoup. Mais si on fait ça, c'est grâce à CP la TV. Alors bien à l'alité. À Kangi Misouté. À l'ingi communauté na ye. Et bimana malis oyo. Et l'on katia malade oyo. Merci à Aimé Bossi Tampen. Merci à Louis Bossi Tampen. Un grand merci à Papa Mpoutou pour votre soutien. Pour que mission soit en plein. Pour que les cas. Un grand merci à Magel Kassavoubou. Tu me suis là. Là où tu es à la maison, Zamba Pambolabino, un grand merci à Fanny, à partir de Hackney. Et na mobile nayo, Alain. Alain voit ma tout ça, qui bon voit manayo, Tchango pour la cause de nos enfants. La charmante à Sekana Momoki. Pour moi, colère, on a s'apaiser. Le manager des managers, Willy Claude Djama, vraiment vous soutenir l'émission. Partout, Jaouli Naya. Pour contribuer pour une mission au Yekinde, bana biso bazala sauver. To luka ba docteur, to luka ba psychiatrice, ba yako aider. S'il faut dépenser, payer de nos sous, ba sou na biso to tiango anje. Isakate na ba molato bilamba, et la forme et la sape et tout. Machin non, on n'a plus besoin de ça. Nous avons besoin de sauver nos enfants, c'est notre futur, c'est notre fierté. Ou évitez-moi non le bien ngaza nani. Ça fait de la peine pour vous. Hein? Papa, maman, yoka mawako, yokata, couloir des stars, aimé bossi tampen et ya aimé mkolo. Bo yokata, bo landata, bémission bolanango partout. Na ba chaîne biso nyonso bandeko bazana CP la TV. Bozana décodeur opposant na ngote benga zwa décodeur kalate na zo annoncer bino bonne nouvelle. Ezo le kavant ozwa ma espace a munene na mboka Congo bando landa biso. Viole leki. Communauté to lembi. Ba maman ba leli ba bi maman charmante. Lobela biso nano. O lobela ki kindo ke kitaita moki. To zongela bino ba neko na botikite ki songi na kati ya communauté na botikite et lelo oto na masolo to yaki na ki lesbienne. Je salue encore de loin mon confrère Popol Moukelenge, au tout ça qui a une émission Bolandaka. Vraiment un grand merci du Soussou, na Carmel Média, Gauthier Massassou, et pourquoi pas à Pikei, bateau bazwa qui vraiment, batiaki ba port na ba angé, pour bolanda, na espace na biso bozwa qui ba image oya qui lesbienne, n'enge late qui communauté, les lieux comme un peu apaisé. Ce temps aux qui à 80%, les lots quittent moi mon qui. C'est grâce à quoi? Balandara télévision la biso. CP la TV. Et je l'ai mis ma cambo et je CP samitema. Bobenga biso. Numéro ezawana. Tozo moi break mon qui. Maman, papa, benga, sunga, soutenir. Et de Evre Oyo. CP la TV. Yabino moko. Et yaka. Pona ko CP sabino. Tolongo la ki boring. Totie la ki bino ba musique. L'émission Place aux Vedettes. C'est pas encore fini. Tozonge la bino. CP la TV. Et yeko CP sabiso. Tozo continuer, bandeko balandi, bandeko babolingo, ba papa, ba maman, décodeur na biso ya CP la TV et ça moins cher. À 85 livres ya pamba, aux Olanda d'émission live, na katianda konayo. Aux Olanda ba diversité, boring et kozala tozo so ba théâtre. Oningo mona mama kalunga, oningo CP la.
Ozo sepela na ba théâtre à partir à Sepela TV. Vraiment. La viol, je le répète, ils ont acte moko commis ou commise, hein, na bana na biso ou na ba maman na biso, indépendamment de leur volonté. Pénétration sexuelle, oyo moto alingite, avina yete, bo s'entendre été, bo solidité. Il n'y a pas de dialogue, tu viens directement, yo moto lingo le sabatuke, yo ndoz mozane lo kwango, oyo pinda ekendaka partout. Oh papa, boni boyeko, mwana zuna lu formete, libele nini oyoko simba, eloko nini oyoko zwa, papa nangai, yoka mawa, nanzela ya mungu ya la charmante bibi swami, na sengi oyoka mawa, to kende mwa moke, na pose, to pema, pour te soupirer mwa moke, la charmante place wa moi, maya komela, bon to zonga. Fifi Fema, vous soutenir émission Oyo. Les Aponabino, Félix Fema, vous soutenir. Et na bosanité, na mosika, papa nanga Gevi. Vous soutenir émission Nabino, Daïskeva, l'homme propre et très propre, la charmante, back on track. De retour à Nantela Sepela TV. En tout cas, Boya, Boubenga Bisso, vous contribuer, le numéro de téléphone est là. Ils ont apparaître dans le petit écran Nabino. Tous aux ongles Nabino, na moi, tango moqué. C'est quand moi moqué, respirez moi moqué, ce que a courage, benga biso, tous en la bana ebele, ou ba bengi, ou ba ye, ba soina maman charmante, sans contrainte, sans soni, tous wana maman charmante, et sera lokola un docteur. À regarder ba secret, et ça pour naie confidentialité. Tous y a bana auto, peut ça un traitement. Pour na ko laver cerveau na bango, pour na ko laver moral na bango, ko zongi sa bango back on track, ba zonga bana, ba zonga mwasi, ba récupérer ba vie na bango, ba kino ko tanga, ba kina ba université, ba zwa mayele, pour lobby futur na bango, ezala assuré. Tozo kutana na mwasi manatango. À suivre. Bonjour, Kombonanga ezali Angélique. Nazali présentatrice na Katia Sepela TV, ya émission ya Voice of Reason. Na ngala ezali mungongo ya Tina. Lelo na memeli bino deux promotions. Pour na bino ba papa, na ba mama, na bana. Sepela TV ezoye la bino na 70 livres. Bwana okozwa 1 mois abonnement au Félé. Soko lingi ozwa 9 mois. Wana ezoya na 155 livres. Wana ozwi 9 mois au Félé. Talandengo lingi okofute lokote wana souci longola. Après 9 mois ou 1 mois, wana 15 livres par mois, wana 10 na 5. Ba chaîne dengo lingi congolais, français, ba chaîne pona ba papa, ba sport, tennis, basketball, pona bana peto bosanité, ba chaîne nyonso ya ba dessin animé pona bana batala. Soko lingo soma box na yo, lelo, lena zolo ba lelo, papa, mama. Numéro zoleka wana se, appelez-nous. Tokozala wana pona kopi so box na yo, Sepela. Merci beaucoup de retour sur notre plateau. Merci de bande de sur vos qui connecté, branché na Sepela TV. Bozo la biso en tout cas. Tango ezalaka ya biso tendenge la charmante bibi swami a mesala kolobe la biso to zanango continuité. Mercredi prochain, même heure bokozo biso de 19h à 20h, toujours na télévision na bino o SCP Sarabino Sepela TV box. Boza wana pour la biso bokoyoka sous mongongo, il y a la charmante bibi swami continuité sur makambo ya viol ya bana biso et tozo ya lisusu na bandeko o babenga kibiso kibondo ki na kati ya communauté tozo lobela kama solo eza ebele to longola na viol to leki to koti na bandako na biso pourquoi motema mabe na fongolela kabino parenthèse na papa ou maman conjoint ou conjointe soki to kabwani to bokabwani pourquoi ezalaka oya kei ndeko wana tikali o azandoki azalaki ndumba azalaki tel azalaki tel. Cette fois-ci, balingi ba défendre cause na bango. Ba lembi. Ou bien ça qui na potote pas comme esclave na yo papa.
obengisa na poteté va comme instrument de jeu et vice versa pour le papa aussi. Abengisa o mama futa tike na ya longola na mboka poto. Abengisa na bandeko no kutu 4. Lelo so bozana na Londres bo beta tolo. Otamboli pe babengi o mwasi. Eza à cause ya papa oyo. Oyo azwaki courage ya kobengisa yo na bandeko na yo. Azakangi parenthèse. Ok oyo et ko fungola makaka next Wednesday bobenga biso tozo continuer. Un grand merci na bato bazo soutenir émission na biso avec la charmante Bibi Swami Morgane, la maman de Nermia. Hein? Morgane yamba ngo droit ici ko vandi ozolanda biso vraiment na ndako la charmante à cause de la yo obenga Sepela TV eza pona yo la maman de Nermia Morgane ya yo yangwana couloir des stars bolandaka ya aimé bossi tempene azaona pona biso vraiment bandeko ba bolingo la charmante alobi invitation oyo solennelle ezalaki droit pona yo Sepela TV ayeko sepesa bino aye na ba diversité ya bémission bokolanda sango ya mabota ne na biso no ba sango ya mabota na biso eye na mosika salon do na Manchester to bosani yote ay ya na biso ya mondele toujours na kati ya makela na kati ya Manchester to bosani yote Queen Mada bobenga bisoti bino bato bomesana ko sepela masolo na bino yango Magel de Boss Lady azana pona biso Wilmo kena na musika na bosani yote ba ya biso ya kati masolo yango essayé le manager de manager Willy Claude Jama na musika bande kwa vervier ba kobenga Alain Ngoto na musika na Belgique mama Eli Jama to bosanité papa pasteur Jacques alobi a ko soutenir émission pour qu'il est toujours de l'avant pasteur Joël et maman Esther Longo les couples pastoral Longo la bosani binoté pasteur Max Nkumo to sana besoin na yo aide na yo et au sala biso bien l'apôtre Odon Mayuma les pasteurs Placide Lubaki l'apôtre J Mananga l'apôtre du royaume et na bosanité na musika na Cardiff Serge Kibiedi bozolanda biso lelo ezali kaka pona ba pasteur to dédié yango pona bino bosunga bozongela ba service bwana osala na l'église ko aider bana be kodim l'école de dimanche ezala rasute yango to moni bana biso ba comme na ba viol bayoka asuma te ya nzambe te papa mama olongola bana na église bana bavana banda ku soit disant no pasteur baza miyibi yango bana biso ba perdre goût ba yebi sous bible te bazata na basic moko te ya kibonzambe et to ko ya na ba émission zoya bana ba komo kenda ba secte to moni ba msuba komba muslim bana msuba komi même na ba science occulte why because parents ba on laksa bango nzela nzambe te laksa bana okibo nzambe po lobby bazala bato oyo zo seme lelo lobby de génération en génération et qu'on continue la parole de Dieu na ibsa bino toujours sur la charmante aza oyaza c'est grâce à la parole le livre de la loi. La Bible dit que cela ne se loigne point de vous. Méditez les jours et nuits. Zoarata banana pour 10 minutes le soir. Sangisa bango papa maman. Bosalata y a bino siège de prière à la maison pour sauver nos enfants. Bazalara victime ya violté. O laksabana koma ko solo là pour que moi na soraza na problème alluba na maman ouvertement, ton papa ouvertement. Azala na courage ya solo avec ses parents. Ce sont nos parents. Ils ont impolitesse. Moi nazana droit ya koloba ya ko dialoguer na yo c'est pas être impoli to kuma ke bana biso ba loba rasouté bana bazana monter pourquoi parce que yo olinité ba loba na ozara nani ata tu juge na court atike la ramontu temps à s'exprimer abimisa o azana ngoposa why we take barrister why okay na court you say mabe you are guilty baba zo defend you ba pesi yo temps o loba hein zoata na yo loba Mama chaque to bosani yote na mosika yamba ngo droit ka lolengi la charmante misana ko sepesa bino bato bo soutenir ka Sepela TV mama nanga mama chaque to lingi bino mingi yamba ngo vraiment droit lelo na motema na yo na mosika en direct de Kinshasa Patrick Ngoto yamba ngo droit na motema moko Freddy Kalume ba sponsor ya la charmante Bibi Swami de loin de gros bisous à toi bo yamba ngo pena na motema wana Kubastone, babi batula pakaba mona peleve, ya. Ou l'acception ba force. Bo benga, bo soutenir émission oyo eye pour na biso, pour na ko sauver communauté na biso s'il vous plaît. De bâche, chez bâche. Yepe loko la zawana, soutien na bino et ça la biso malamu.
bobenga biso tozalaka wana po bino bozalaka. La charmante alingi bino mingi azalaka po na bino bébé Chloé Wina, mami matanda na mosika, Nadine Mokubwa, ya bino ya bibi Julia, ya Patrick, bozalaka wana po na ya bibi. Bobenga kabo soutenir émission eza ya bino ya baleke bele soto bandio tanga to koma tilo bina tongo. La charmante aye na fimbute, aye na mbelite, aye na sérénité, a injecté tonga, aye opesa conseil na communauté pour sauver la vie de nos enfants. Ce sont notre futur, pardon, l'avenir, il y a le lendemain. Hein? Jean Olinaya, n'est-ce pas papa a kene na Congo a créé l'équipe équipe ya football pour asunga. Tozana bino, Bokimate, Jeannette Bossele, babi le boss. Aza wana mama moko azoko encadrer bana motema malamu afungoli motema lobi soutien na ye pour émission na biso aza wana boss de boss Bossele. Jeannette à droit yamba Colette Mpingi na Canning Town, la maman de Angel. Moto a simba kangeni sara moto ya la charmante. Bobenga biso émission na bino yango yo tozana bino mercredi motokoti na ve. Motokoti na ve lelo oyo tobimiseli bino bakimbundi sama yango bomoni pena bateni na la charmante Véronique Véro Moda Basiper moi si on a acné balobi a défi sakanae a pesa rapé à 2 mensualités yango ba mai ya sika ba mama bobenga la charmante pour na kozwa numéro ya Véronique Basiper Véro Moda obengi la charmante bibi swami azana hakne asenga nyongote olobi kuna yeko kango basani babotola ki oli papa la nzela bo mona publicité la charmante asala te moi si motema malamu motema pete asenga kanyongo nako kita na kimia bobenga ebosoma baki mbunde ya sika elelo modèle oyangoyo mama na biso Joséphine Landu azape wana bobenga la charmante olingo zo vraiment ba yamado ya boye na bité so komona o yamado so nini mama na biso mama Joséphine benga ozwa numéro olingo bimala kwa la charmante na yeko livrer bino sekele nanga pour asae ba mama Mama Pasteur Jackie, Mama Pasteur Esther, ba mama nanga balingana ba onkolata ba maputa, ba roba ngwe ye sama, bo contacter mama Joséphine, na musika mama Eugénie la maman de Junior Photo à Manchester, à Julia à Bobette, bana Manchester na bina zoya, continuité ya émission na biso, Bobenga Belinda Mavola. Tobosani ote Malik Arafat, émission la bino yango, la charmante visage la plus connue, moi c'est moro à monter ma malam. La dame de fée, l'étoile montante de la presse. Aïe, moté na bino nyoso ba gros bisous et bye bye.